natamboli partout na moni esengo bonne année limité esengo bonne année limité kaka na bato oyo ya l'état ndenge batia ba fleur zo pesa bato mo harmonie on kanga ba photo na limité na 15e mairie na coin na gare centrale oyo etikali indice moko te ya bonne année na moni na ba quartier ko banda na Noël ti décembre qui sasa 2003 juin juillet mars tapenda Congo ça la calme au moins na kesana makamse salimaka to bima ba yuma poto tambo na va normal bato ba bimba prête na Congo ba otambola mabi vraiment na miso ko to moni bo mengo mukile lingaka to pesi bango raison mais na vérité bazana mama na tricherie sur 100% bo mengo moni soki na va normal na konzo na e angasuka na 3 vraiment c'est to ya zui ya bibamba pays moko destructif vraiment matama bana e sili bilongo nyonso kanda koya munene na Congo komi ko kosomba na kisi vraiment faux pharmacie munene na va normal ezalaka te kalaki 4 fois vimbi vraiment so moni mtuka tubi se ga bandimi ba kisi na lala na 12 tambo kokuta ne pa bongata soko sabino waske bino bobanga bomoni bomengote ya nzambe na ya sali tanu ya munene ndoka peye nzambe pe ko sana tour na bino bokanga ka moteur munene za konginda ya kawa yo sana agile ko langa otikela mo imita opemela nini o 2023 alors ba ils makamba sa tata mfute mate oyaki mutu netinga banyama bazanga maele babikela bana lipa me basimba mbongo te yo na mutu bike mbongo tala nalo bano ba clair bana poto za mbongo photo lu to luka pona ko luka il faut s'encourager courage on peut faire longola soni pour réussir je te dis misale zano na Congo po batutu bazo langwa bakotanda kwa nganga te batutu bazo bala kende vendredi na basade na ba commune vendredi samedi dimanche plein beaucoup mais habité na bali mingi turo bole kata mercredi yo mona ka Congo nini avec le mona Congo ta c'est na Congo bongo yo muto talaka mama na ngai enfutema yango babaka oya nini batongola nda enfutema ngo melango kwa kinini. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. Bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous êtes en train de nous suivre sur votre chaîne KTG News Télévision. Devant le micro, c'est moi, votre humble serviteur Joseph Ndombasi, qui est venu aujourd'hui. Pour to solo la lisune to mesana ko solo la na émission na binoto kundola bo solo pour na émission ndeto kundola bo solo lelo boko tuna ngai Joseph Ndombasi aena nani nazanga mokote wana lelo na to kundola bo solo to memeli bino Pasteur John na bokasia évangéliste Bishop John Israel Makiese o atar ba bilo nyonso à disposition pour na biso to za malamu aloba lelo il faut to kende et pa ya Pasteur John yango mon lelo na memeli bino Pasteur John sans plus tarder na opesa mbote na batu nyonso o balandaka biso ba nyonso balandaka KTG News Télévision ba nyonso balandaka biso lokola Darius Mode le modéliste international lokola Christian Vibotuba, lokola Liliane Atubuna ainsi que na ba nyonso o basabona na chaîne na kosenga bino bo like bo partager émission ezama tellement kitoko lelo nazalina Pasteur John. En tout cas sans plus tarder na opesa na mutu oza na sima caméra Mouna Dio maboko mabe mobali à l'autre là à fond la sur plateau pour toi inviter la biso mokolo. C'est parti. Bonjour Pasteur et bonne année. Bonjour mon frère, bonne année, merci que Dieu vous bénisse. Année à Sikatokoti, vraiment merci à toi. Pasteur, tout le monde bonne année, l'équipe, tu habites année Mobimba, mon temps à travailler à Kanasuka, Salara bilan, est-ce que au sali bilan? On attend au Salara bilan, tu es pour nous simbiter. Camille, comme il a terminé, si tu as Salara calcul la marchandise, il y a mataki, Camille va ça la calcul, il y a Ndenga Yaginanzela, soit comme ça va client, on va quitter. Si vous avez un calcul, tu sais qu'il dépense 100 combien? Tu me dis que tu as comme si tu as un papier, tu as chèque, tu as comment tu as mati si tu as mutuka, kamia kufinancer là, ça la bilan mutuka. Quoi t'es ka pas kundola. Comprenez vraiment pas. Na ba polele. Na tamboli partout na monnaie senga bonne année limité. Et senga bonne année limité kana bato yo ya l'état ndenge ba tia ba fleur zo pesa bato mo harmonie on kanga ba photo. Na limité na 15e mairie na coin na gare centrale. O etikali indice moko te ya bonne année na moni na ba quartier.
kobanda na Noël ti décembre qui c'est 2000 euros à juin juillet mars alobela yo loba pasta oyebi place difficulté mona na kokubunga te na yako timbela pena ke te to lexibo na ne oyo na makambo ebele bon na yebi te tantôt mawa bibembe kufaki na érosion ou bien na makambo aliwa ya star munene ya mwasi ya kufaki na Congo peut-être makambo se manifestaka na kolela te mais tika bato ba qu'est-ce que c'est ozofanda obi ena makambo susu ekokomela mutu bocholi mais na suka tango bofandi région makambo asale bandi kokota kotabinga bandi kozongisa valeur na ye mais ekomi trop tard era zai bakunda bopeke valeur yi te mutu yake tango bakia bakundi suka tango bofandi osutuki pourquoi tokundi ye boye nazalaki ona me na participaki na nini comment nazalaki me na bwaki kokende mais tango tali biloko atiki epesi valeur ya Congo kilo na bisika oyo ekoki basala sans comprendre très bien Congolais ayebi ko honorer mutu te na lero mutu sana posa likambo Congolais honoraka mutu kana sima oyebi te bandi ko honorer ero za envie akoniye yo wanga no partout Congolais so bakena libana mboka batuni makama muningo baso bange na pays étranger ya kopesa ngo pepele po bamone pa pamba or so basambu isi muningo po zaka pepele bozo bebi sa tribu ya ekolo na bino toza ba Congolais RDC pardon zaka pamba pourquoi tala kutu nganda yake aba biso to so banga mutu na kaza maître njoka ndekuni bamona ke pamba Tant yo lobby pour défendre yo pas personne raison ba boya yo pour continuer nombre ba trop pour ça pays moko erreur ba Congo vraiment aux ala musicien aux ala muta théâtre aux ala mutane kamoko yango mona on peut se conseil défendre ka drapeau Congo partout même mutu bozane ranking esuka na Congo libanda pays ce qui ba tunyo ba za malamu pour pesa Congo kilo ba banga pe ba banga e malamu honneur musuba ko yambo pepe la partie na ndeka ba tunyo question mboka tango lobby kama be ba moni pepe la pays pe mbala mo pesa banga ba cha ba zongo so réduire ko tibanga fute l'hôtel ba pesa masala la kuna ubonte na pesa digne aloba na yo vraiment je te dis avec amour na aloba ni flatterie na zo pesa ba conseil gratuit to lobela ma bien mboka na biso entrevue na biso poto ko kima Congo te yo to maninga na fingi Congo to na mono fingi Congo to lobilo bitina santo zaka carte électeur moko to suka awa okima Congo pour na pierre côté nginda to ko soko tonga awa pour baki ande suka makamba vraiment c'est un peu ça vraiment pasteur merci pasteur olobi ke bonne année leki lokwa mukoloni sur lokwa juin juillet le kaka mais biso to mona kata bonne année na ba misuma bale kufi basi misuma tiki mibale na ba yango na lobi na yo mabala mingi kufi à partir ya kozanga mabala mingi peut kufi à partir ya compréhension mususu peut kufi à partir ya moi c'est ko gérer te na mobala bi ko pesa moi si valeur te na bonne année ndeko nanga na zo pesa conseil mabala mususu za peut-être kana kata quartier wana ndenge voisin moka sombeli mwasi no masanga koleka bimo ko ngako somba okotira ndo na mwasi tongo masa tomboli mungongo komi libale ku ekufa ote na moni babimaka na garçon oyo garçon na kata lopanga sembeli ka mukolanga sala tapage ekuti pe mwasi na nde basolo na mwasi na asali le tapage comment yokolo mwasi bokomi na bona no zakine ko te basembeli masanga na voisin okika kanda bazuwa wana alobela yo yango na kamtu poto makiti ndeni ndeko nanga toza na l'air moko foko yeba niveau ni na komi na ngo pona me mavine esengo nini esengo ya 1000 francs esengo ya 1000 francs na esengo ya 10 000 francs ezalaka esengo niveau na niveau eza na catégorie nango me nyonso esengo moko ngai nakobeta kope nazalaki piaka na wayi bakabelinga $50 nakosepela makasi ondele natie bamilio na banke mpo nazalaki piaka nazwi 50 ya briske esungi ngai oyo mpo azalaki na mbongo ata $1000 akebeta kope komi $10,000 azalaka na esengo neti ngai me bakatégorie ya mbongo différent pour comprendre esengo moko te pila esengo soki eza esengo esengo nyonso esengo match ya quartier oyo ezanga baprime totondela yango tokumisa lokwa ya stade koma match bapoto mike na bana quartier batie bia chimique tokumisa lobi lokwa ya stade tozongaka mpe championnat quartier ezanga mbongo malongo mpe tobaki mpo nde bimi coupe bapeti babi balemaka makasi nde tokumisaka ya stade mpo bale eza moko mange tu bala bapapie na bala stade lokwa betikaka na makolo bimi bale wana championnat nini kebayo vraiment challenger yaya afungola yo vraiment tona biso tu championnat moko catégorie de différent est-ce que ça comprendre nazo comprendre na peso conseil lingo oyo za linga catégorie ko pozo sa yango nde semono pas fandi ba ina yo me ba kuto na action comme ça 2023 koti ko dépendre na ba à partir de musala on de créer connaissance ba tu ba résoudre à partir ba moni pa na yo ça pas motambola pas ba tu tika je pousse en 2023 et age mo kezo mata comme ça maturité faut ko yeba o ba zo ba sala nini ngaité
comment on retire la 2023 et 2024 au juste naturel que ça t'en pas pendant qu'il ondire na qui néa même ma frère d'amour na raté ma zanga ba ko pata beta pas c'est que nzamba ça a sali ma fungoli mi samoni mukini bon yo sotala bila la ya nini ate ya yoko challenge basta na ça passe ba briefing sérieux yangona dans un monde moko foyeba ko ya na société poko ya na etali mutute vraiment nzala na yoko kabela mutute okola ki wapolela nani na lele komi mabe oyeba victimisation c'est vérité yo fait aux invitation la télé ngo feste ba retourner invitation na porte pas pamba fait aux invitation niki cravate collé comme ça une invitation pour tati tricot la ça passe ba briefing sérieux donc onanga toke malem ta penda Congo ça la calme au moins que ça na makamse salimaka to bima ba yo mapoto tango na va normal bato bimba prete na Congo ba otambola mabi vraiment na miso ka to moni bo mengo mukile lingaka to pesi bango raison mais na vérité baza na mama na tricherie sur 100% bo mengo moni so ina voix normal na konzo na e anga suka na 3 vraiment c'est to ya zui ya bibamba bibamba makamba mabe ki si tout na kat na kota ka te poto za mukila démocratie comment na juger ba ningo ba koti na ntela mabenga pe na kokota nangi nanginda konginda na konginda talinga te mutu so akoti pa songa famina na problème na ngande o alinga tango na va normal comme objectif yo kanga vraiment atamba kana ba tricher te yebisa bango pasteur auto polele vraiment na lingaka muto atoki aleki makolo bo wololi message ya vérité challenger na boya muto aleki na mutu bo beti maboko nzoka si na bibamba makamba mame na base peut-être ça se comprend ezoya to comme na lero faut tambo na démocratie ayo moko mi pesa indépendance Lumumba yeba challenger nende lisu alors na émission Lumumba sutuka misa muto mi pesa indépendance paye basa Lumumba ye ayeba naza na Congo mais mi pesa ngamo indépendant indépendant ani na kateli ngali kelemba ko pesa ngai réseau tous les mabiso ba fuita mike na bambi au 2023 bi yamba esi là avec hôtel nga foko ta dossier le kana compagnie ya na ko ya lobby on a tu na compte ya ba di so bi plus que ko rater pas pamba na pime le thème effectif ça déjà calculé vrai oh là mabe 2023 contrôler tous les bandes vraiment on ngi ko lisa nani na pasi ba no bazami ke ba ko telenga na pa pamba o mona kate atika kambonga wenze melala kate surtout so fa na centre ville ko yamba pa yo yebi mutuna makolo awa ya kaka nangana le kana suki awa wana rupe fufa kolo lokwa lipanda yebi pe yo pasta o mona kate bale bia fe kota bale utaka na centre oza na centre tushaka bale mingi kwa comme ta faina na coin fo yeba olingi centre o beta dada batu baza na centre ba melaka pe mingi olingi katikata terrain Zamo pandiera mingi te conseil gratuit olaire mo foyeba 2023 na komi mama ne kenge ngam ko kolongana na koti ndoto na nga conflit ngam tunazolu ke langa mbongo mena bandiko inangana makamsu na sala kana pimeli ndoto makambango na bimina 50,000 na boko somba chemise à 10,000 francs na ko sepesa ndoto babetela nga maboko bongo calcule matame seke ndo nuna na ko chango wapi yo keba der mabe fuite bamba lupango eza ya yote soko ke futela batole toboka ko samba tola sikate ko bimano ki ko cha mutu mususu pastola la gande ngwana somba ba kopa ya mike chaka so imbule bandi ekitaka likolo nango na tongo boy papa lupanga kota tanga ki abambite modele za be mena cha locataire mususu chape na matisi pri ya ko bima po maduso le kebe ebele na ko kota soko me ko tanga tola sika ko tala pane zo tanga te ka lobi e komi 150 bobote bimisi ozo zoba naje bisayo yo kama kama na pesa ba piste clair ezokota mukili ezokota tona l'air moko fo calcul likambo eza ya yo te ko bomela nzoto te oyeba trop même makambo ya famille soko sunga 10% non na tikalela yo yabiti soko zo compagnie donc na fungulo ba piste clair to comme na l'air oyo boboto ya kalande ezangisi batu lipa bakoseli satana mfutema otambola ki na koluka mbongo mesa oyeba nde babombaka bongo obimi zo balikolo boboto kokabela bato zo kabela bakotikala kondimo te tiliwa kolo mokili asala biso andima mandamu bongo yo kondima manana na nani remarquez soko zika bato sepesaka bango ntango ozaka pierre bato batonga ko bango oyeba bano polele lilia na tube sozoka ndeko na fungola ba planche série okoyeba kizateur te
même ya moto etalaka kaka na bomengo te propre na yo courage na yo kopo ozosala ya kokoka te lokola ozwi chance kozala mwa bato misato bapesi yo mbote na miso na yoki yo ozobetele lisolo ke mpo fortifie masa kozala mabukana te ngai na kopi na ngai tala nde nasalaka bato tele babengaka nga ora yokango mposa courage ke te masa na ngai tozalaki nde bapiake nazwi kope esimbi ntango amoni ya yo boye ntongo olakisi ora asala oyo yo nano kokoka te oyo moko mpa kokosala te me ntango amoni makambo yebisi mposa courage akomi zuwa alobela yo alingi alakisa nini abengaki bato na miso na nga mpo esala nini or yo lobi na ndenge mpo ayebaki kopo efutaka ata okuna okoka te yaka na forme yo okozala ya na ngame lokola tokola toya bamasa koyeba métier etalaka age te namona peta 19 ayokola métier makasi alakisi moto ya 30 ans oyo ya 30 ans oleki na age me kote kopi ayeba avant alakisa yo bato balingi minene yango tokufi na piaka sa tosimba mbongo mpo kosela mvutema saka na yo olero so yoki nga napesa bapiste clé oyo 2023 année bandi sika moto afoti aza te nzambe azotala biso nyonso oyo akotaka terrain va match ebanda bayebaka futeri te amoko beta mabe kota tala ebebisi makasi na pame mita bima oyeba obima na janvier to na février oyeba Darius Mode olere yango toza na chauffing wana no match ebandi te janvier moto azochauffe talaka koteli pane kobima tielango misu yo gato koti le de kabelanga obukani kana na footing abamba ba match banda mame tala bato bazo cha pays kaka bazo équipe kaka nanu match bandi to bandi na ji choc elongation na to so comprendre janvier na to comme il dit cité le 2 le 3 obandi bisanga senga nini kwa mtu fotala âge 25 ans 30 ans yaya olari ya kwata olari ya tondoka na nzambe tobandi janvier ata na nzambe tabiyoma po bato tabiyoma bara bango te sanga na konta bato wana bato tipo ntika bapambola basambela te biso tu basumuki so kopi na ngai mpona mona lipa wapi afola mukana tongo na tongo cheke yo soko tali kitato zo ndima te fanda pena bando contrôler maboko ndire nzota mutu mususu simba loboka mobali bando balola misa pe yo simba kanini tpenda te kongola na makolo poko ninga kotambola te zo fingu bemi beta na lokolo vraiment za bolo leko sala mu ndika peti wapi poto mbokisa makolo za courage ko mema kwa kata kapongi noki o challenge vraiment na pesa ba pise ko webi makasuna sengo te pa bike peya nzala akona sona kotala biso moi soka kongo soni nabima mingi te mpona komona bana nzala moi azobima mona te moi na biso komaka neti eleki lelo te moi azobamba bato pays moko destructif vraiment matama bana esilisili bilongi nyonso kandakanda koya monene na kongo ekomi koya kosomba na kisi vraiment faux pharmacie monene ava normal ezalaka te kaleki 4 fois vimbi vraiment so moni mutu ka tubi seke bandimi bakiso nalalaka na 12 heures ntango bokokutana epe abongata sokosa bino waske bino bobanga bomoni bomengo te nzambe na yo asali taningo ye monene ndoka pe ye nzambe ape kosala na tour na bino bokangaka motema monene eza konginda yakawa omona makambo evanja okaida yaya mboka te Salanger minene mingi omoni oyo tolie biloko mabe mingi na bakisa tala ere minene misusu oyebi soko ozolia su mabe ekisede kolia mabe te epesaka su matanga ebisaka mingi makolo ondire mwasi aze beri ekoya tellement nzala eleki ekoti na contre valeur mabundi ebisoka kobima suka soko orambourse eti akomema noki odae pasta biso ponele ezokota nzala ya talako so moto alingi akufa na moka te bebwetelaka ye loka azotia rouge lèvre po mbanga akangi motema na kati akokita ye ti libanda ata ndenge na teli awa tia ata lipa okoyeba vraiment pasta naloba makambo na serie ninyo nalobaka po esimba nayebisaka moto ayebaki kolo yo eza yo boyela yo makambo mosusu okosepelisa bato kotango na privé oyo kotonga nzoto na yo onuna ndeko nayeba nopolele omonde naza nakosimbisaka nga jamais motu mosusu kolo nga eza nga vi na nga ezodépendre na courage na nga bowolola boseka région eza mpa na nga lelo bokoseka nga boke bokotika nga naza soki nayoki bino soni ndenge boseki nga natiki mosala wana mobeteli nga maboko ke courage oyo aboyaka bakopi alingi makambo ya malonga bolandi français na anglais bobi te respect
omoni John atanga trop mais tant naza na misala te boko valoriser nga pour na classe est-ce que lipa nazo so ezo bima wana ba congolais passe balade au 2023 longwa ne kiria bato français sa copie longwa ne kiria bato balinga minene sa koluka ba komi sa muto luka muke kaka yo zo luka 5000 na passe ya fa na 100 moi soki komi na poko pesa nga 500 soko pesi te piri nga to kola na makabaka te yo za na agi lukola nga otigela mo imita opemela nini au 2023 Darius Modio aloba eza makambo ya sata te amvutema te oyaki mutu netinga banyama bazanga mayele babikela bana lipa me basimbaka mbongo te yo nani mutu ebike mbongo tala naloba no baclaire ngana po tozwa mbongo fo toluka mpo na koluka il faut za courage courage yango mpe fo longola soni po réussir je te dis misala eza no na Congo mpo batutu bazolangwa bakota ndako nganga te batutu bazobala kende vendredi na basade na bacommune vendredi samedi dimanche plein beaucoup mais habité na bali mingi turo bole kata mercredi so yo mona ka Congo nini avec le mona Congo ta c'est pas na Congo bongo yo muto talaka mama na ngai enfutema yango babaka oya nini batongola nda enfutema mo melango kwa kinini non mais makambo sérieux Salanger ya tembe vraiment ngai afana senga démission faut makasi sila na nzoto so makasi sila na nzoto nde na lembi yango moninga tous les copes na zaka challenger na boya ka te pona bi place de sans faire obima te wololanga mais sans faire bima na ke na nzela o na zongela mbasalité mais mbongo na poche ke na za la propre tongo ki tongo betelanga maboko me piaka lokumu ya ofele na poko nzala na lingi makambo te fini la récréation so yo kinga cascade o ba wololaka epo na piaka so baza courage tango azwaka mbongo batalaka ko pasalaka te batalaka budget bimi wapi na mona mwana vai bato batanga bazomeme mingi po papa na petite solution na mbongo tala ko pa mobile atekaka na bawenze porter excès de 1000 3000 5000 tango mwasi ya porter o azanga tina mobile aka na sachet balalaka nzala te na basi ya français batieli mbimbi na ye misu boyeba soko yo kinga original challenger ote polele vraiment lero ko kosela nzambe makambo te po tie koti 2023 seka yebi yo comment coach ne bandela match koti na terrain na kutu match bandito banotu na coach pasa ngona kozela wa varasi na otala numero yo nini tala numero na yo oye de faster to ataka kolinga medianité mais ça rappelle ma po bale yaka wana mingi omela pe ma pona na coin sakana yo ote polele challenger lingi million komela pe pema za défenseur o dégager ka tona kwa babwa ki passe au kati corner so ndio kabola kabalo ko épanoui kondi makamo kumba ko charge la famille to komela pe malikola bande ko vraiment sakana na zo pesa conseil sérieux ezo kota ya o ina mutu musuka na misoko talent ka yele te moteme baby musuka téléphone ko tani numéro baka na kisasa me numéro musobi ya o ale kisi 2023 on va sur la plainte et puis on comme il est 5 guité disqualification même banchi ba kolemba yo ata ba protéger ko ba kolemba yo ba meno assez ba mo kotuna na ayaka mutunde ndengeni kana mona ka John faka ya ne libanki challenger ata ba bisa yo pourquoi mo ki atalaka elle mo fana kataka na misereke obesa na tour na tout apa na ibana tana lo misereke tena misereke te ata pe na mili misereke tena zo bunda kufika ki papa nena mabango bana babomaki moi li biso tikala ki na kwa mire nde ya chambre salon na ye muso tamba koli wana na kotandaka na fulu koluka banzinzi sa tata mama obunga muso leur fallait te azaka mile na poko matiri kola mira lali ye moko mutuna se wana zolela mama challenger toki etanga situkaka na za musereke tesa na fani bana koda aleka omona musereke te bochima ko alekiawa nzela mbimbi na ye ya ngwana bokale sele kanzali majise na koda nada ko bana na bibi kina risk arena amoni bato ayemba mbango bino ko bozo tima ko akore alekiawa kina risk arena rien kama kamna lo bawa ezo kota musereke te po na lo bano poleli omana Congo e bébité. So moni Congo mpe komona lipa. Je te dis avec amour. Tambola un esprit positif ezale zalate ko tchaka vine échec te tant que zo vivre. Moni vie. Oko bonga na terobi. Match 90 minutes 0-0. 30 minutes de prolongation 0-0. Na terobi et simbi. Tala match à Coupe du Monde. Argentine a gagné un avantage match mobimba. Mais na ba 80 minutes
France a botoli match. France il fallait qu'elle gagne pas tika histoire. Mais ça les erreurs avec céder du sous. Donc on dit qu'il y a un single monsieur Zimbo on go un spectacle. On va dire yamba wana bazana poso kwea. Vi soko so zwali pa comme ekengi. O bazanga batela ga yo. O ba o azanga soki azangi ba ko maboko te ba ko tuna te ko azanga déjà kala. Yo bandiko mata bamoni ozonga suna se okotonga makoleka bakotonga koleka filme okima quartier okoleka filme nazo na kolele okoleka filme liberanga yango monya vie na peso conseil sérieux 2023 bandi na lobby toke malem to qu'est-ce que pena pion mon fait toke malem est-ce que ko bonga nanga yoka fana que no tumo lanza menegis to ça pena série na tu na bino bato bonza bosa. Est-ce que pour nous bonga fona tuna nzambe l'église wana sa kutuka nzambe nzamba bombinga na komi décembre bato ba mona inga kolo pia kele na komi janvier ça il fait agréenga o a comme titulaire na match c'est que coach s'est pelé qui depuis entraînement comment titulaire na stade côté bato ko mona pocha bien loko ya loko comment nzamba permettre nga na côté janvier nanu kuto komi ne bandelité na bandi ba plainte nanu mona lukité na bando ko selaka pays so tangu nzamba kotala so tasko ba compétent bazana se avi balela ka teme bazo zalika ngam tunazana ma facilité ko mona neti mutu menaza olela sana lu na luka na bando bambela pays mabe ba konti bazi motif mais ça bazo à côté janvier ani est compétent ko bebisa jeune na terrain alo bano polele kota pasteur dala oyebi première prophétie alo ba clair ba ko yokanga mais soko bo etalio première prophétie eza mutu comme na maturité. So comme na mayele ko ibaki nzambe na salanga ozi ko bota ba parole ko ba botanga oui mais ko kola na ngeza mawanza mais za ko lia nda kupe ebele ba lia be ko le biso badaya so na commune lo nzambe na lingi ko betela ka siko batu masola difficulté le kati so ki ba pire quantité batu to libando zo mona tala tela mbaki to ko sapena ba souvenir passe ya motema ko pota ka yote lo ko livre ko batanga ka ba cholomi mingi yokanga très bien pesa vi na raison ko le la notika na kati libanda chelo nyo kuseka ko tanza benyo nyongo ezokota pasi ezokota Seigneur nazawa kende tamo zolela kende na mona ba mesi afa chabi solo bela bali bataka kisi po musana nga yango po so selanga to komi na laro ba futaka nga mbongo ya yango na so beta so ke quantité na ko bimaza zoba ko charge pays na mutu nanga chalo ko wana osaki tasinga combien de maman va prophétiser là bas sa église au kabel maman li puta maman tela bika ya kabwa ki so ipembe maloba maman première prophétie yo so bon dimeli yo te tu va ko sala lopa pamba en théorie original vraiment pasteur donc so yo kinga 2026 comme 2023 2023 changer positif kota na terrain lo kwa kota takinga na milieu lo kwa na tali timité zo simba tenga mona ke non na 7 ko tuna ko tite yo changer meki na yaki étudiant simité na komi nanga wewa na yaki wewe simité na komi nanga chauffeur taxi na yaki taxi mena simité na komi ko teka na za ba wolo lo bikenda ke na mozo tante ko simba wapi na ba na polele challenger ya tembe na fungola ba bref inga ka championnat ko banga championnat na misute varese beta kabale te makolonde beta kabale na famille pauvre mosana ba métier nzamba cha etalaki litokoti ndo daya tio komi challenger oza mutu pika pende signer risque kotala ba partie adversaire to kobanga va match tala kana na ko so coupe obanga équipe te okena coupe a gagné ye yo sapi yo maintenant on te alléluia oyoka ngotro nzamba sa agréya yo soki to so daya tala lisa ba bakati motema le 31 ba lekio na tout comme yo piakero zo tia pays kaka batikio titulaire on so batikio sanga mutama mema mais nzamba talité azala accordo chance asu ya suka so saka bilele ya 2023 aussi ça tena kato koda ayebisi yo poyeba soko yo kinga tozo yo capacité donc challenger ataka on a été challenger à bela gara na bana polele challenger à bela gara malade challenger bela gara buba so azaka pena édité après ya bakisi yemo sa tuna docteur ameke simita kocha na suka ga super pondu na badi abongi takinini na mutoki seka tongoli nyo nyos napaka na sungi nzamba tala challenger mutabe to kolongole ndeni azomi so piye yemoko continuer na kia akufaki na jie plainte eleki alembi yo okabeli yo bato na place nda ngambe au 2023 yo kanga kota mutu nyongo tamba na likelemba vie on dena kolia mitu misato bana yo so tamba na likelemba vie ba perte comme frère ngosa te frère
Comment on a 10 000 n'a pas 5 000, pas 5 000. Rien. Donc ça sentiment permet de bailler. Zoto ngome mangaba. Bisango na kosela lelo on est au kwesa bisolo. Lobi. Donc a 10 000 ya ki toke na 2 000. Kwa on dimandima boya fa. 8 000 koti nyongo. Koti nyongo 8 000 na likele mba pe bomba gali mukolo konu. Onuna. Poko nuno yebite. Oya lobe sanza. Ya nzambe. Nzambe pe obate lo pamba te soko sangi mbo. Mbongo. Kufa na maboko aba ya batu. Ate okolele. Sala je. Yo sangi mbongo nzamba bombo. Babomba mutu boy. Ya ya. Auto original so yo kinga. Ezo kota pastor. Oh alléluia ko bomba nga sala alléluia ko kende lo la femme ya ko lomba no kiyo. Bakaboya na ye. Voilà. Bakaena kende. Frère qui est. Olingi nyonga likelimba. Ona vifo. Nambe na motema misi na kopi makolo na musa Na musala. maboko na kusimba. Longola qualification ko pona ka vilo kwa mikanda. Longola qualification ko pona ka vilo kwa biloko na kolia ote bachande mbwe mbwengi. Yo pesi mbongo to tuna guba lambini. Ya. Alors mana polele. Ezo kota pastor. Même na fête ya tolo bi o so ba bien ça te bazala ko baziwa. Ko so ko boy sana l'équipe video ko tela wapi. Le baka ba biso to zonga ba 4 tours hein. Na zonga 4 tours na fête ya. Donc on a kena na veste, chemise, cravate. So na toki na veste na kena zo na longo sko veste na zo na chemise na cravate. So na toki so na moyo kati na kena longo sko cravate etikali chemise. So na toki na moyo kati na zina gumbi chemise comme le kwa maboko miko c'est 5 ans mitu. Na zo mwana krete, Nous savons ton daga. aya. Na tonda na sa misu na viva. So maninga na bini na fête, c'est que mission accompli. C'est ça accompli de binate. Et puis na fête na bina na piste te na bina ka pembe na mesa po basacha viva na se bombi biloko. Na bina po bende musinanga okopilo. Ba de machine na moni passe na mulongo po na sa to ki ozalaki. Ke bana oyo. Challenge. Ayanga na challenge Vraiment. Na sekina. Boko yo fo e bato za wapi. Ndeko nanga moni Congo. Congo ebebite. Na ozongela chaque fois. Ba komona Congo fo italien. Congo eza bien. Ko tiande pays kate. Tiande agi na yokana musalo zosala. Soko bandi ko banga agi pona bato pesa vino réseau pambo mitiki na buso banjoka bazo tchao kate. Oya banga ga mingi alenga kama kamunyo. Oya za kabisi nyasi nya comme un objectif assez et simbi. Asa bano polele. Nzamba va sala fa kutona courage. Ko lo bakate ke o misala ne za bato mukili ngal namona ange moko taya fongoli compagnie benga basantu basala. Challenge réseau ka. Ah bah non vérité. Vraiment. Tika bato mabe basala misala ke ndo sala zombongo na yo. Soko so sala mutu musala tazana ba kisa ko lokote po yo toki na musala rendre service. Vraiment. Oya futi ya ko senga sengande bo misaka no. Noki. Kongola li ko senga mingi saluka. Or ngande ko senga feza la soni ko luka nitike lango soni po ngonde base ya vie. Mais au contraire na Congo ko senga ndeza mbangu ko luke komiso soni. RDC. Vraiment. Alors belo polele. Il est là, il est là partout. Ya bilela lela. Même ichakwa mona bungisa ka mama lela ka mingi boyete ya yo eleki. Timenui. Ko liya sama na nguma, ba ko ba place obata mili kolanzala. Vraiment pasteur. Bon banzala na mai. Solo simbite luka manga na butata balo mata bukata de manga. Kosa na weka minu pasi na lia pona boy. Soko za mwasi kosa zemi. Voilà, c'est mito kosel. Papa, ya. Yana banzala muso si saka pongia. Yana banzala muso lali mato fento kanga misi mato ikana libumwa. Yo moko kolo mato ina libumwa. Okande ba nyama libumba zo tambola tina motema. Aka banzala wana ezalia, okabena mingi. Oso lalo lingo lala suna sapo. Yo ngna dae. Gorane. O pongo. Mo zemino o ezaliwa. Obandi atesa so se église. Boko kokangate na nani oliaki ndete. Yo oliaki soko oliaki ngo c'est intercédé. Vraiment. Yo oliaki zo intercédé. Na makila makasi kote bakunda mutali na ngayo ye elobele anzala. Muke apeme ngela kimimba. O kokangate nzambe nanga okoyeba. Batu bali bako. Biaya. Ya. Ngasa batuna kiboko ya ndenge ngana pona ngana yakoi. Na boya kimutu. Nende ni super. Kapisa kimutu za kaka. To ulani na nzambe mekovive za kaka. Sakana. Ko ya somba wapi? Akuta kanyoso fe? Ofele.
atali mboloka atali nzaku bilia ya wato tali na wenzo kosomba nani na mweko iba sobe batimbele kobeta mboko mapa kutelalo zo de fango baje kosenga nyongo na 5 heures on dirait zaki ya moto mapa elala mako ko c'est la 9 na la muka senga pena de fango te do kata ngo bakeli mabata mako ko donc le défi m'appelle là la commission loko mon de ma pas moto là ben ça clair ay ko sanga bona sege ma botune ma du de zaki ya moto et na lo ba clair avant na futa zaki ya moto et puis puis au taki di colonne di maki pona nzala ça m'appelle là ko ma misa tu na 300 500 na zo pesa kana kabide sapa pamba na zo domina polele pena ko yasu te akosi okosi te ko ta ba piste vraiment mais c'est comme Pierre kende gawan on ba ina mapa nga mako kwana malobaka motivation soki yote nani poya tango zo yabo yakana suka ina ko parti libela papi mela ote yakana ko parti tipa na ama ndenge milinga tie zobi so ba zongi pamba na tiki mutu na da non assistance on a fait ça ba briefing sérieux challenge kwa zamboka te famille nanga na lela bino tu fort kwa 2023 mati yango to bandi apesa ba piste natali ba jana kisasa botika balo yenge obozo memaka wa vie eza yo moko papa na mama na bande kote bakwa kosimiso filo kwa likelemba vie eza na buzo balade moko calcule ko ya na ba classe musu ba kote na école mususu mama na bino mususu ba camarade mususu yo moko la mukina tongo mayele yesa batuno na moto otalika yo moko taliki taratolo mi yokeli mawa ojise nazo kende wapi o nyoso na saka babetelanga maboko efutini nini beta budget na kena buso na koboya ba masa te me moderne landi bango na ko ina foku na changer no métier soko sana lifante moko simisa nyongo pa batu po mikolo sana mobali moko ta jeune garçon sana mwana kola na place mo mibali mingi bachaba basimisa bana banyongo lokwa makele mana ko récupérer soka koli atika mwana lokwa don na ONG orphelina or tant que tika mwana boso Pierre ata ba 1000 francs te maloba ya papa wana na mama no babota mwana pas moi si tant bazolela ka yupi mababi zo na vie afungono polele ozoma te mibala gizaza soka zimbonga kwa milionyo soka mi Pierre kasengi normal ningi zotinda so mbongo nde base capital afi pe peso maelo obonga mais na Congo so zimbongo mutu ebebe komi ka tokeno 600 na dream tango ko sila maele o sala bo nya so ko za piaka maloba malamu o za $10 wangani mwasi kwa kana ba kuiti malobe bele mbongo muke ko bote bele congolais yo ka critique na monoko na politique na moni muninga kutu mwasi na bandio teka wana mombongo me bazoli abadi yo fandi singa tande bande na libala on dirait mwasi moka sala likamuna kasha kota prison matama ya libala ezawa wapi mwasi na waza soki na age ya kombe bazo comparer ke na makoko ndeni nzale eleki elongi ya mwasi ebubuka koma soki aseki mino eleki elongi nebe ebele na belo makambo sérieux vraiment pas ça osomona teke mwana na mobali alingaka match na quartier te or mwana mobali fa alinga bale mingi mais moi soba na bale te aza pe handicapé to yini bale nini lipa tongo mama na tia sinde kokinga te sona beti bale na kokufa no noki mama ko ya 19 vers ayeba nde mama ya ya lotande ba sachet petanga tata biba o eza pe chaka moto tala mboka oyo etetengami mwana witaki mandako bongo yo mokolo ozozela nini bana ba 8 à 10 bapere bakufi te bachapwa nga kutana mwana boulevard yo na ajo kaka pia nanga na banda otonda te moteke na balabala mabunde ebimi mwana azopesa o raison valable okange ndenge nini obite en raison schéma vraiment 2023 yango oyo alela bino to fort chaîne abiso KTG News Télévision bo s'abonner massivement merci na FC bino to la péter to wana ba briefing belle ya ko la musa to côté bino ba dossier o boye ba te pour no resaka ki to kende wapi ngana te ya lola te lo les nzambe tambola na ko banga nzambe penda peso pe movi au vivre maintenant mukili pa simba Jésus ko yata la direction ko lukali lipa le boss la direction divine pour na côté atindo te na wenza mate mate to ya kinga bwa makambe tali ko lukali pa na ko la te lamba ba la tsaka mutuli pa na anjité
Quand j'ai reçu la télé, je couleur vert. Ok, une émission de service à l'eau là. Yo. Non, tu es pour les. Oui, ma comme abbé. Tu es pas dans la prophétie. Goy, elle la prophétie. Prophète, il dit comme on dirait yo. Prophétie, n'a pas bimana tongo compagnie funga miwa pina chamu ko na ma conteneur na zombo na po quoi. Prophétie. Dans la prophétie ngo. Yo. Dans la prophétie ngo pesote. Ngana mona lisuma pona bambelo ye. Eza blocage na mona ngo. Bambelo nini? Boni ba document be ko cha famille rando pa pamba. Kiande baluka, ndemo yaki ndego zo. Oyaki ndego ko loli wapi po bambela batu yo lero. Olera danger ya yo. Bata valeur. Ba bomba ka mutata na 200. Yo ben na 30 ans. Quand on a zakato au vendre nga badia ya. École comme divisé par 4. Pour ben na nzoto pamba likola flexion. C'est pas ça yo kabarate. Na kabaka na lere koki. Taya. So moni mutauti depuis ma tete makola tambo na école na maboko c'est que mbongo atiki yango na sombi école libela. Ozen ngo malem betinda. Apa ça schéma. Bon mutaka lupango basi bazebela boy basi balamba eboka kulumbi fufu c'est que la sike na lingi partenaire te. Yo. Abomi relation kwa fufu. Saka na mboko. Bambi miyo somona kana moto côté uteli soko mona opiquer crise. So moni mobile l'air bazo lamba fandika na kiza nini saka makolo kwa jeune ngako ta terrain. C'est que nyo kwa mina mbongo moi cha uti na olambi. C'est que longo ata 5 sate atiki amoni repère de ndembi. So na futi tiki 5 sana longo ndembi na tomate. Donc ndima ya makolo. So choma sake lamba ya boya atako bima. Afanda tala l'air ko bela ata soka ko tiela nga modèle nini. Boso mpaya ye. Ke soka ninginga tote. Boso mpaya ye. C'est mpaya ye. Wana ngana okendo suko na bataya tiela mpaya ye libena boto sangana nayo poko memanga affection nyo. Non transmettre aux filles. Toli anawe anga po kendo lia suya yogi mana 3 gants. O vimba na konga pasa pe ba kosela ngam na kina mbongo na bimi pia. Yo bénéficiaire aux santé ba betre maboko ndele lorea. Non. Alingi jote. Maman ça va pas mbola. Alors, c'est qui si va Maman na lela bina tu fort. 2023 ngona lingi na masu bambote teme na lingi batunyo. La base, qui est aux États-Unis. Vraiment, merci à toi. Joseph Batikayo, je m'habilite aux Anna. Mona Dior, moi si à Mobali à Chérie Promesse. Qui toque ma casse Batikayo, na chaîne Abisso. Catéginis Télévision. Catéginis Télévision, beau s'abonner massivement. Na lela bino tu fona batutu bazala kiawa. Na moni ba. Birna na kati na kwanga. Numéro na boyebi 084 75 18 112. Vraiment, makama malamu ou mela raté. Tout ça sous bon sangaté numéro c'est katoya sous pour continuer. Vraiment na lela bino tu fort vraiment. Tombe témoin. Parce que si la raté pour si j'ai ça quand. C'est belé. Donc on de belé. Nous devons na sous merci belé na yo. Merci beaucoup. Zamba pambola vraiment merci à tous. On est ensemble. Darius Mode, le modéliste international. Alouba était tout son modèle. Ah, il y a un modèle belé na lela bino tu fort vraiment. Base petit galamala. Les labs notre fort de Darius Mode Batikayo merci. Et na mon fait chérie maman. Base. Merci la là. Base. Merci pasteur. Merci beaucoup Balandino sur la Catégorie Télévision et Bandai Malamu et Sugi Malamu wana to Pesimbote et pas ya papa Florine Dingambote, papa Simon Dingambote ainsi que famille Son Dingambote, Karel Dingambote. Terence Ndingambote pe baninga nyos otozala na bango Neville Toko di Maswangi Dorcas Ngoma pe le bishop Israël Makiese ezaki wabino ndeko Joseph Ndombasi na yambaki lelo na émission tokunda la solo pasteur John a pesi conseil comment tokota mo na 2023 totika bilela lela yoka na janvier de Jobukani na pesi ba bonne année na batu nyos o balanda Catégorie News pe na remercier mingi réalisateur Osana Sima kuna Muna Dior maboko mabe en tout cas na bi ba image so yeko magitoko boza grâce na ye merci na bino nyos bolanda biso tokuta na mikolo ezali koya bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais.
Vouloir c'est pouvoir. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Yahweh, Sunga Pepe Congolais, Bitumbo Tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Coutuno Fernando. Yahweh, Sunga Bishopé, Johnny Makiese, Bitumbo Azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Telema Bipaï Bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non Congo